innocent de l'autre côté, innocent de le papa. Yobi PMT. Et qui a déjà eu le bois makambo hein. Pourquoi prendre nga ke asa mutetel bona comprendre maman est na yebi na yete so yebi singai pele muso botu oketele miko albake na ye ayebi jaro de la presse té président Ferregola président tika koyoka yoka trop avant réagir les camp pardon il faut pas rolinga rater que oyoki a pour réagir té. Voilà mbote ming bandeko balandi ya Congo fula babi Congo fula bango bonjour bonsoir bino bolandanga partout et fika bozwami en tout cas bambote belé na lela bino fort votre humble servante Léa Yowa Étoile, autrement dit la première dame de la presse baganga babi odimne na moi maladie mais Dieu fait grâce nazo vivre na malembe ndeka kezalaka na pesa merci mingi na mon boss Banque mondiale exemple à suivre ai aigle noir mon boss Oumela papa don yo nanga lelo tetina suka voilà na mbeli bino invité moko aza camarade ya moko ya mopanzi sango lokolanga no me kosola na ye na kombo ya Jaoul de la presse ye pas za mopanzi sango na me kosola na ye par rapport à ba makambo ezoleka ba rumeur ezoleka belé sur ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya biso ya internet na lo ba déjà bonjour Jaoul. Bonjour première dame. Jaoul bonne santé. Nangola nzambe ça va tout vivre ndo muninga na santé muninga za bien. Donc santé pena kitoko nangola nzambe na pesi mbote na ba tu balanda biso donc partout dans le monde. Doit toujours dans musala autopona ko ça pour te pesa une information donc tous ali. Jaoul poto weli sana biso ka po bana poto place bavani bagangi babi ba rumeur tozo tala oyo eza nini oyo première dame yambi lisu Jaoul alobela biso eza mambo mura Jaoul meka ko relater biso non histoire amoura ba utokanga Gloire Olange pa fera utokanga sa Gloire Olange fera akangisi su mura kotala boye fe totali penda bien mura na Gloire Olange ba yoka na raté partout bayebi que moura Gloire Olange ba yoka na raté mais ndenge ni moura bandi okota mambo Gloire Olange bino boza ba proche na ye bino boza na moura bo me ko relater biso lisusu histoire ngo mais ko yebisa biso e bandi wapi de komi pe wapi po ba yondo za mieux place otambola na moura partout je crois ozaka na ye nyonso o me ko yebisa biso na minute po ça se peut moura za wapi mais ko relater biso no isolong. OK, merci pour la parole. Pour na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse maintenant c'est rare tout ça là musala bien parce que musala on est tout la ba classe de dépenser ba mbongo musala ma mebele est important pour pesa biso pe maele belé vraiment moura masalanga mo apesa na mbote stekazali ata chroniqueur lokola ngai bakanga ki pour na ma fere c'est vrai le but que ba binemi ina Gloire Olange mais ce que so tali na to côté na kata muzina mango au monde qui makam Gloire Olange lobaka pour na président Ferregola na oyo moura de la presse à lobby et ndenge moroté ça vraiment ndenge moroté parce que moura sala ki juste ya sala ki na ye analyse na ye par rapport à makam oya yokaki que Gloire Olange a do finga Ferre à dire à quoi do finga la ye ne to yokaka sala attaché de presse na ye mais comment que bima que oh non Ferre alia kae boye oh le bomaka allez masalanga moura de la presse ça justement analyse na ye quand nous la mingo tunga ba question mais pourquoi ah non maman nga na yebité ce que Gloire Olange na Ferre go bandoro beta etal atre ba mi balé nga Gloire Olange simbaraté oyo bango basala bango mbalé eza ya bango so oyo ngai eza pe loroté et loro bakangeli moura de la presse zanine moura bakangiye po apostaki ba photo ya Ferregola pardon na Gloire Olange na ye moura de la presse na ba lien na biso tin na ba émission na biso batangi titre na bakoti na kata muzinda ya makambute le sabe bakanga yango na kasi ba titre na biso pe tozo tiate et sali que bakangi ye ba titre fait que ba titre ngo ezalaki ya bien te titre on a no ezalai mais ba titre mais biso batala émission so pona ba titre boyebi sans titre batala émission na biso te parce que faut pas ba bloc on a que batala ba émission na biso po titre ba na poto bayebi yango so na community ma bino batala émission yo komara ke yo ke comment zo émission ke yo komara ke ba
nani frère na fali ba yokani mais on attend 2 millions de vite na journée moro pour écouter la manifestation moro da idée ne pas numéro de la presse masananga akia sale mission na commun o sengela ka koma et le masanga qui na se retrouver na kasi yango memie boloko même ça na bisoti bon mon ateke boko mokena ngope mabe faire pe mikolo alobi osa jeter mais yé parce que yé barake et le roi ça la pana biso bana bota bisoti yé pana bana bota ti oui ba ne ba sala ba bloko na mais moi ne mort à musicien ba yé mine penze mort ne so na kosi mais il y a des chroniqueurs te pas le ba bloko un jour père oyela mwana yona bo o betene ba sane bana kata studio ba sane mama mise ba betene ba sane featuring un jour père o mwana faire wana yemenze mobe pour ça mort c'est plein on te bakangi rebolo bani kasi o défendre de bino siko eloko na minicho faire gola akangisa imura po ba manquement bozo manquer bato ba l'équipe bino na ba puissance non fait on va leur ba puissance non Moura a manqué faire rigolater moi a manqué elle retourninga ah Jaoul non que le bara yona kadima et combattant de la presse un motivateur de la presse pardon bozara ba PD siko za no PD est-ce que faut kangisser c'est moi na yengo luki makambo ti moi non te luki makambo so ebisinga ke no ah na monaka mutabo ta mo ata mi ba montante azara mukuse non so la répondre à mukuse ta mabe kasi répondre ngati ngape na lobiste c'est ça mabe so bika ta ba montante po abi mamulai do c'est ça mabe mais avec ne lobelo ngo za kindeni po ko loba neti nga première dame na zana mulai te nazaka mwa mukuse nanga mais so bandolo bananga ke première dame kutu mi mona teka ba talent po mukuse wana pe l'équipe ko mabe non nga pese exemple moko ntina lo yibo so lo bino samata ifoji achanza mi ba coiffure ataka ba pembe ba rouge ba noir atango poani so na bika poza ka kofu na mutu ese na fingi peut-être secret na lingo bolo bango te no lo so secret non so tembo na biso so tembo déjà ngai so déjà na yebi un jour no ba kali kamwana mais fika tambo ya Jaoul na excusez-moi tambo na Mourate alors tambo go langiti kasi bala na miso go langa sa go finga ki bala na kasi ba yeba tini mo lo ba yebongoti so ba tele miso go langi wana sala ka wana o ba kangela ka yi ne ba mo ba zo ma yele sika pe mo de la presse sika pa sala ki analyse na bala non de poani batika masanga de la presse avanda les femmes de la presse sociale na pesi moto na Fleur Makiniste na pesi moto na Mama Béton tana muyala donc cela passa donc ce que ça va moto na yo donc batika ba blogo o eza bien té puisque ça musande ba ça musala ça biso ba on est bazana ba vivre té ça ba on peut biso vivre té wala batika ça blogo mon pour la ça mbongo eza bien ko za na mbongo mais un jour pose na posa batu sans point un jour dans la poste ozana Jaoul ozana na Rose ozana batebele pourquoi que nzamba sala bisto lingana mukili po ayeba etina asala le ngano to yebana ngana yo peut-être za crazy ya mutu moko boye koza mutu moko asanga to yebana lelo soki ngana ba bike ngana na permettre de bebani balinga opi oleko finga pe ngala kima moto emana ba mbunga bana kina kangisio ngape na ngasangelo ngasanga Jaoul mutu oyo kokota prison ba liboso na vie enema vino liboso ye wana okocha munga ba idée tena kocha munga ba idée tina zo loba ozan na zo clearci ne po ba yeba ke eza musana biso salaka avant kangisa mutu fo d'abord obengi na ko sala yelo boye les jours là wana ona no kai ko wana ke ba kangisi mo de la presse isala nga ben la bien té na vanda be Fleur Makiniste benga nga Jaoul ba kangisi mo nini sous o ba kangisi mo ba faire kangisi mo ba faire vous téléphone benga actrice Elisa par tes paroles à faire et ce pas attaché je sais pas na benga yi Elisa boni bien Jaoul boni opi mais nini na yoki nini na ki ba kangisi mo de la presse trisa wangana on mambo wana ti mambo wana ti papa elle mambo wana ti bien ta ba kangisa go langi boluba pe ka boy boy maka mo wana ti oh so boy bite suko ta ba kangisa ba tu bo wangana poni yo kangisi nga apo wangana nini ndi maka ba kangisi biso Moi, je ne sais pas comment on va faire le micro. Alpha, je to saika je beko prison. Mais la beko na yepe kuna na malimisa poto ko. Kambu faire zo kangisa batu. Te na po wana na loba nini
Ada président linga mingi na sepelare pas maramenze maza icône na mboko na biso. Le te sepelare na pas beta la musique bien. Mais batika biso pe na moi liberté tout ça la musala. Journaliste soka sali analyse exacte que pour yo qui analyse na mabe na ndenge na yo pour ça été. Mura pie. Ça n'a expliqué lo moko. Masalangai nani masalanga Elvis M de la presse Mbappé. À ça analyse moko boye ya papa chéri na président na biso Weranson. À ça analyse wana aloba aux important analyse wana que ba comparaka papa chéri na phénomène Weranson té. Pourquoi ça la rend atala ayi c'est le atali ay papa chéri a betara rumba comme il faut. Ce qui rumba papa chéri a beti o apena ke ba mélodie moko boye. Oyo mo so fanda rose na ta blessure na motema. Abino président monsieur Weranson azama casse côté ba générique. Asa lo mabe. Non ngai mo teke ora ma casse côté ba générique. Ni wana yebana bona yebite ke wera za makaza. So ki nga legi na tebe le bino président fali pour pas amulé ko le ka faire ko za mabe. Pour nika folo ba pour ba mona de ke ya baza bon. Mais ça bon faut comparer ba to baza na minute ça autorité ma casse à pas faire na fali autant la na tanga misom so tanga. La génération na bango tangela nga kasi. Baza ka bomba. Bon si qu'on ça sous des bananes. Auto quitter na cérémonie et saluer en passant mon patron mon boss full boss bien affilé. À part Jesus la génération na nani so tanga. Bob fila na prom nana. Kasana le but c'est ça le but qu'on a mis. Ah, ils vont en faire na. C'est ça but qu'on a mis bien affilé la génération na aleki tous les leaders. Non, tanga ba innocent. Ah innocent de l'autre côté, innocent c'est le papa. Makambo yango bazokangisela bino, makambo yango bazokangisela bino Jaoul. Bobana, mutotanga komo azali papa. Akomate. Mwana zo binisa. Binisa nini? Na rumba Maria akota en fait bina ntembo wana. Ah mais so biso yepa na biso. La musi bino bosa musala salongo. So yepa na biso yoka ba compliqué. Yoka ba mon choix. Yoka ba mon ex. Manzi moi libanga. Le bina filé. Mwana na bolinga boboya, olingo boya, ero po bino kirina bino bozaka ko boya, to sala boboyi, to zonga boboyi. Moi olingo boya si webi ke ya beta part. Azali papa. Pel papa oba côté la douche. Eh! Na niveau to ça na mito akomate. Na mito full boss bina filé akangi kwanti kwa ya Congo. Ça n'engage que Jaoul de la presse, c'est lui. Le support son on tanga peu. Tiko simba ya omoni nga na sa système a papimbo mais ba distance. Ozo fait émission simba je. Yo no bi ba oza bonde ni benzi. Na bi no sa di émission distance papimbo manda sala. Komba émission mystique na TV wana. Papimbo mo ebete. Ah. Na poser question ni nani. Yo bi PMT. Ni nani. Asala musani. Ekira Jaoul boya makambo hein. Pour comprendre nga ke asa mutetel bona. Comprendre maman na est na yebi na nga yete. So yebi singa yi. Pele muso botu oketele miko albake na ye ayebi Jaoul de la presse té. Et le nga peso ni c'est OK c'est bon. Wa ba mwindu moko. Na ye. Bon je sais pas nga ndenge na nga. Après ba suki alwa nga boy. Parce que les kango parce que babi on dirait boa trop polémique on ba okanga bino na ba mura ba okanga bino na ba olangi ba okanga ba gloyo langi yo peso lingo ke prison siko beta no lisolo bakangi mura koti prison na bimisa ki ele kainde ni tuzanga na ba tumoto na mbongo bien na poto o baza so ba ki ali poyo moko ye pona biso batina ba mbongo donc to ba ki poyo moko pona monga de la presse pe le mona na bisa yo ko compara mura na fio no tanga kombo wana te na mama olangi te o compara ba mbale te mo aza mora de la presse bandima ekala tongo na musala sala ya bien alors ça comparer ba mbale ba ala kutina bana poto ba boya ngo on s'en prend ba boya ngo o compara ba mbale te ndo na mora de la presse akotaki asali journée moko na loba bimi pour la saké. Tu as même so ba enquêter mais tu as pas d'avocat. Tu as avocat balanda biso maka na miso moral banda. Ngo chambanga konde oboya boya bato ebike ba avocat ba. Avocat ko avocat sambela biso bazali.
pourquoi basambela biso bazali mo azali banda na minute a pe malaise a kana solo na ye tu as dossier moto la ngana ye to kuta na lelo na nulu to beta lelo na les visionnaires na sayo wana na kirame soana bina fila beta wana à partir de 19h30 on serait là to zalawana on a posé Jaoul aya wana on kuta ngana zalawana donc un peu ça. Voilà, un grand merci à toi aussi mon boss. Toi chité déjà, Jaoul toi chité na habité. Si on a makam nyonso o ezoleka, o isa ba leader, ba musicien ba leader na biso nini. Est-ce que ba ko mema biso ka ba vidéo boye parce que biso toza pona bango baza pona biso. O mema biso ka ba vidéo boye est-ce que ko isa ba leader nyonso nini? Parce que fali pa uta ko kangisa. Donc bazo kangisa biso quelque part ko isa ba oni. Lona loba, o eza très important pena et déranger nga makasi. Nako testa no miko na président Ferregola. Président Tika Koyokaka Yoka trop. Avant de réagir, il dit pardon. Il ne faut pas rater que Oyoka Oyoki a pour réagir. Puis avant de réagir, il faut que nous landions les camo. Na se ali camo ye banini oyo salama pe comme bongo. Et ça dit biso ka passi o kangi se biso ndeko. O peut-être les camo Oyoka ki za yangote. Ça dit biso ka passi mais et ça dans le monde de la musique. Bino moko bana ngo benga ngo 12. 12 bêtis biso wana et déranger biso biso passi. Mais tu retenir ma régler pas na haute parce que aux ali moka ba leader moka auto respectera makasi. Donc eza nango eloko moko te otoko ko sela ngo ba nini soki ndenge nini te. Mais esali biso ka passi eza nango po mité. Na pesa ka mbote na batu to ba bi Jaoul de la presse nazali na keseka moko te. Na pesa mbote na masa ngai Juma Fade na pesa mbote na masa ngai Su Makasi Kadi Kadima tous ensemble là tout le monde partout en mode na pesa mode Motivateur de la presse. Motivateur bien la noir pas ebitina ngape na komona maître spirituel na pesa mode maître spirituel na ngai Ousmane Milimo ba bien no salama majorité sala oye salama na pesa mode na Rose na pesa mode na Irène na pesa mode na masa na Moro Cédric na pesi moti na dawa excuse moto na excuse na pesi moti lisusu makasi na mon patron madame na bien que madame Irikam TV et c'est que ça va moto na Rebecca donc ça va on attend bango te bo solaté bo pesa monter venant à la ndeza makaluka ça tiri buda solaté a pesa loté donc sinon c'est l'émission bolinga ba solande mais faut tinda faut tinite monter na finga. Non, les gars, tu peux pas un super gars pour polier, un loté. Mais venez à la nuit à Solara, venez à la longonia, puis à longonia. L'odipina, il peut ça Solara. Mais venez à Thierry Bouddha Solaté. Donc venez à boire au souté. Merci beaucoup, Diao. Merci beaucoup. Pour moi, dans le Minga. Merci vraiment. Na partout à la Nibiso, vraiment merci beaucoup. Voilà, c'était là Jaoul de la presse, Nayamba qui te met au sol la maman Masanaye Moura parce que Moura est un peu occupé. Atinde so Jaoul de la presse, to Yamba te met au sol sur Kokanga Kanga Oyo, bazo kangsa biso ba journaliste, biso ba chroniqueur, biso ba chroniqueuse, bazo kanga biso, bazo kangsa biso pas ba leader na biso otolinga ming, opeto défendre bango pe na mambo ebele. Donc senga juste ngana senga pas ba leader wana, baza moi mutema ya bo mama. Leader azaka mutema munene koyoka likambu boye obino ojije na nute ba mokangi sino benga mutu wana ba peti na yo wana batuna yo ba ndeko na yo bengi bango bosololi ezala bien Jaoul la ocho bima déjà cacho azali banda pardon excusez-moi oh là là Moura aute ko bima déjà libanda cacho azali banda par là non c'est un peu na ba chroniqueur na biso ba journaliste biso to apeza ka pe moi ba langage na biso mususu to apeza ke sala ka bien musalo to sala eza pasi to luka belemo to musu bato na ka to zana bango besoin to bandi ko salut lisusu et ça la rapenda bien te et ça la rapenda bien te merci to comme na suka émission na biso ba mbote na nga eza na Banque Mondiale mon boss respect boss na longo la chapeau na beli te boss na beli mais ça va boss na nga sola bien respect à toi Banque Mondiale exemple à suivre respect na bino tout bolinga ngai un grand merci à Kars Kadima le motivateur de la presse mon pote tozarane moi trop
Oh, loba, loba, kanisa, je m'en fous. Première dame, continue le bataille. Voilà. Un grand merci à Jaoul de la presse. Un grand merci à Miss de la presse, Letiane Dongala. Un grand merci à ma copine chérie, Tania Mouyala Sissi, Maman Béton. Un grand merci à Washina derrière la caméra, mon caméraman de swag. Caméra pour nous perdre. Voilà, un grand merci à toi, Richie Watou, moi, Montréal, aïe, mon chef. Un grand merci à Steve Kambanga, mon cordon. Un grand merci à Plamedi Plams, Mercure Mobile Mwindu. Un grand merci à toute la communauté de Congo, Fula Fula, la Queen Martis, la Perle, Chris Ronaldo, tout le monde. Je vous love tellement, je vous aime tellement. Botika connecté na Congo Fula Fula, na senga mnobo s'abonner, belé. Et quand on a mis les cassons, Washington na bina pesa merci na place bayambi biso ate, na Zalengrad, Paris One. Tout ça pendant na Paris One, babiso lingo mela bien. O sepelo kita mutema fraîcheur à bien oye na Paris One eza na musika te na matonge wana na avenue du stade voilà oye na Paris One oko mela kitoko et pas maman na biso ayamba batu maman boboto. Merci, on va se retrouver na numéro ezali koya. Je remercie aussi Appelco Presse. Merci beaucoup. Émission nanga ekatani wana so na boaki ote désolé o solate.